aujourd'hui, je ne viens pas seulement comme un organisateur d'événements. Je viens aussi comme un fils, comme un frère, comme un ami qui vient demander la bénédiction des siens. Organisé. Zelie akomona kande to koyamba e ayaka na e mais tozala koyeba te mais tout oyo en tout cas ya fali to Zelie yo Équipe mobimba na ndenge ya somo catastrophe na ndenge ya danger ta wozo komona ko sepela ndeko ya papu na biso nayebi ke biso na bango na bino nde tosali unité oyo ensemble na producteur nyonso ekende bien. Le concert de notre frère, votre fils, notre fierté, Fally Ipupa, prévu pour le 2 août 2025 à Bahia de Luanda. Ce concert n'est pas seulement un spectacle, c'est une célébration de notre culture, notre identité et nos racines. salinga surprise komona ke baye pa na biso nde fali alobaka enkanso e malanga eko ya lilondo welo ntondo nsombuha donc bao bayoki te nalobi boye Fally Ipupa yo za mobali zalaka ya pa ozali yo liboso biso na nsima mwana na biso ndeko na biso Fally Ipupa Timba la merveille na bakombo mosusu oyo boyebeli ye alingi anyata mabele ya Angola kosangana ana mongo toyebi nde tobela bakoko na biso ase ya mai mpona na présence ya prince na biso qui est Fally Ipupa awa na kati ya Angola tokos oyo nyonso azoya kosala awa collaboration na producteur na ye bakoko botika biso te. Et l'un des amis de Fally Ipupa, Serge Tata Kibokolo. Oh, Mais c'est Paul, c'est le représentant. Parce que il y aura un événement grandiose vraiment qui se passera ici à Luanda le mois d'août. Alors comme c'est un digne fils du pays, et en plus c'est notre prince à nous les Anamongo, nous avions préféré lui réserver un accueil chaleureux. Anamongo, il y a plus de 5000 de l'euro oyo et Salinga et Sengo Makasi Yangoala. Donc, tout soutenir les bandits lelo, ti arrivé à Yaye Prince Yabiso, Anamongo. Ceux qui sont presse de comprendre que nos comités nationaux Anamongo, les Aramakasa na Kachangola, il y a plus de 7000, 8000 personnes. Donc, les alipés, grâce à sénateur Nabiso Paulo Odile. Donc, pour vraiment, merci mingi pour l'accueil au Boussali. Et awa, pour tous zela, moi na biso, presse na biso to zela e, donc na ebité et c'est ngonga na zanango, na okoka kutu koloba te na zana emoso po. Na si maso ezali, pour na biso na événement to zanango, eza moko ya soutien par rapport ya makambu tozolinga tosala pona ndeko na biso kuya na ye na mboka oyo. Ebeka metembe ande dimena sana utamujase ebeka metembe
Monsieur le représentant du président, j'ai l'insigne honneur de vous présenter Monsieur Paul Toudilou, qui est l'organisateur de l'événement qui aura lieu le mois d'août ici, de la caisse chaleureuse de notre fils. Comme je l'ai dit, notre prince, Fali Ipupa Nzimba. Prince Nabiso, nazozele maboko ya kofongwama nayebi te nakotandele nini nazozela bino bomona nakomisa nyonso nga na lana mpona tandela prince na nga nyata olakisi ya somoke ozali mwana mongo bana mongo losako ezingo te kozaneteko kobeta maboko Porque a minha reputação anda manchada. Tenho passado meus dias bem boiado. Porque você não estás aqui. Nous voulons que ce concert soit aussi celui des peuples Anamongo. Recevez toute ma gratitude et que cette rencontre soit le demi d'un chemin que nous allons marcher ensemble.